Chaîne de la diaspora. Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Ils sont en train de faire. Alors tombez à l'ensemble de Maboko, s'il vous plaît. Mbote de partout, vous êtes pour la tabiso, mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV, mwana mboka Congo, oye kambami na humble serviteur, munganga spirituel papa Edi Diba. Na sepele mingi ko retrouver bino na mokolo lelo lisusu pour na kopesa bino ba news. Oyo tosilaki koyo kolanda biso nyonso mokili mobimba le 18 octobre. Ezaki un certain samedi otoyokaki mokili mobimba information elekaki mpona kokumisa mpe kokende koaporte mai na ndeko na biso moko oyo azali kosala fierté ya bana Congo mobimba démocratique na nkombo ya Ngiama Bweranson, le phénomène oyo abukaki Adidas Arena. Adidas Arena, Bweranson, le phénomène, des phénomènes, l'artiste musicien, il y a groupe Wenge Musica, bakolo 12, bango basakanite na 12, basakanakate na 12, bayaki kosepelisa biso pe kosepelisa monde mobimba de partout, bazalaki na États-Unis, Australie, Angola, Zambie, Europe, précisément na epai wapi masolo ezalaki oyo epetamaki musique Afrique du Sud, Congo démocratique et pas source ya masolo ezali. Yango ekambamaki na bino humble serviteur nde nayebisaka bino na kati ya tranche oyo musicale nde tozali kokambama tonaza korepartir nano masolo nyonso nga moko pointi coin po te ya koya kopesa bino toujours le meilleur. Tolandaki Bweranson oyo tolobi Ngiama Makanda papa na exaucir asepelisaki biso epai oyo wapi abetaki miziki kitoko miziki moko meme ngai moko oyo munganga spirituel nalandaki yango na bokebi mpe na bwanya vraiment il nous a porté du meilleur fier toza nango mpona yo artiste vraiment artiste osali eloko moko ya kitoko lelo toyei kopesa baextrait oyo mpe bato oyo bazalaka na kati ya chaîne oyo bazalaka babone bafidele oyo balandaka biso na bokebi mpe na bwanya toyei kolakisa bino baextrait ya makambo nyonso oyo elekaki na mokolo ya le 18 tosali nango bamontage mpo te topesa bino elengi de goût ya kotala ndeko Bweranson Ngiama Makanda me na bokuse mpe na kolai ya kolakisa ke bandeko oyo mingi bazali koencadre mpe kosupporte chaîne oyo baza kosala mpe mosala kitoko mpe bokambi ya bopanzi sango na epai wapi monganga spirituel ya kopesa bainformation bango balalaka te bazali toujours présent mpona kokabola chaîne na bino nde nalobaka na bokebi na bwanya yo mpe ezali kabola yango mpo te bato bakota bazwa mpe le meilleur na kati ya baye bakenda sango. Napesi mbote na Jimmy Kay leki ya Pichu Kay précisément na kati ya mboka Johannesburg, Richard Chiteya moninga ya Pichu Kay. Jimmy Kay leki ya Pichu Kay azali kosala mosala monene na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo oyo ekambami na humble serviteur munganga spirituel donc na bokebi mpe na bwanya toke na lombango botala première événement ya komona Ngiama Makanda na ba oyo tobengaka ye moko le phénomène na kati ya baye bakenda sango avec beaucoup de succès tozwa première image. Bonsoir, la fausse à droite s'il vous plaît, les bras assises à gauche. Fausse à droite,
place assise à gauche. Debout à droite, place assise à gauche. Allez-y, on avance. Fausse à droite, place assise à gauche. Il y a les panneaux, regardez les panneaux. Non, il faut encore taper dans la couloir là. Allez-y, on avance. Place assise à gauche, fausse à droite. Enculé, toi. Tu vas où? Il y a du monde, frère. Reste ici, là. Allez-y, place en fausse à droite, place assise à gauche. Fausse à droite. La fausse à droite, s'il vous plaît. Allez-y, on avance, s'il vous plaît. Fausse à droite, place assise à gauche. Assis là. Fausse à droite, le reste à gauche. Fausse tout droit, chef. Non. Allez-y, on avance, place en fausse à droite, place assise à gauche. Vous allez tout droit sur la gauche. Là, sur la gauche. Allez-y, on avance, fausse à droite, place assise à gauche. Place en fausse à droite, place assise à gauche. C'est Paris, c'est loin. La fausse à droite, s'il vous plaît. Fausse à droite. La fausse à droite, s'il vous plaît. Fausse à droite. Là où il y a l'entrée. Toi, tu te prends toi. Là, viens devant. Fais le tour là. Va devant pour aller là où il y a écrit Aziza Sarena. Juste à droite, là où il y a écrit. La fausse à droite, s'il vous plaît. On voit pas. Sur Internet, il y a ou pas?
s'il vous plaît. Je reste à gauche, fausse à droite. Place assise à gauche, place en fausse à droite. Est-ce comment pour la fausse? Non, 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 fausse tout droit. Là-bas, là, il y a Est-ce qu'on met les placés pour sortir? Allez-y, on avance, place en fausse à droite, place assise à gauche. C'est pas où Fausse à droite, s'il vous plaît, gradin balcon à gauche. Fausse à droite, gradin balcon à gauche. Vas-y, il n'y a pas de Gradin balcon à gauche, fausse à droite. Tu vas pas filmer le sport dans ton bail. Ouais, tu vas pas filmer. La volonté qui est bien passée. La volonté qui est bien En fait, il a vraiment pas une gueule avec ça. Si c'est son gars, c'est vraiment. Allez-y, on avance pour les places en fausse à droite, place assise à gauche. Fausse tout droit, à droite. Toutes les personnes en fausse à droite. Fausse à droite, les mecs. Fausse à droite, place assise à gauche. Place assise. Vous êtes assis? C'est à gauche. Fausse à droite, s'il vous plaît. Fausse à droite, le reste à gauche. En général, c'est le temps du Jésus. Dis-moi, chef. Par contre, tu peux rentrer avec les billets, les gars, ils veulent me rejoindre là-bas. C'est en numérique ou pas? Après, ils vont se rallier. Après la séquence directe, ils se rallient. Ah, je suis juste d'attendre là. Ah, c'est le même? Vous allez bien? Moi qui est le prince, je vais désormais appeler le roi de la forêt, le Rasson, le roi de la forêt.
Honorable Tony Bayobi.
Maman na spectacle ya kosakana te oyo Ngiama Makanda abombelaki biso mokolo le 18 octobre 2025 na kati ya Adidas Arena. Mingi balobi asali correction mais tokotanga te pour les polémiques. Correction asali pa banani pa baye oyo balekaki liboso to asali correction na mosala oyo tolobi ke Congolais fiers de vous. Mais c'est Noël Ngiama Makanda avec votre âge. Vraiment, ça montre que le talent toujours a été très bon. Yamoto lobi tokopesa pe mbote na baye oyo bazalaki sur place lokola ba autre barake ba racine oyo ba simbi Ediba TV na bokebi pe na boanya ba kabulaka bazalaka lokola ba antenne ya Ediba TV et précisément baza sous bana ya Johannesburg bauta na Johannesburg lelo bakoma na Paris bakoma kovanda na mikili ya poto lokola Fiston Kabwena na chinois de Paris bazalaki pe de la partie bokomona bango en image bota la fierté bakenda kosala na kati ya mokolo ya concert ya Ngiama Noël Makanda. Pe en passant topesi susu mbote na Donka Premier. Donka Premier azali pe moko ya artiste na biso congolais o azali kosala fierté pe susu ya bana Congo mobima na kati ya Paris avec la chanson Au revoir. Bokomona ngo pe kalamiki te na mikolo ezali koya na kati ya Ediba TV tokolobela Donka Premier. Merci mingi pour cette deuxième image. La cérémonie toujours au festival Kitoko Ngiama Makanda apesaki biso toujours les meilleurs.
Là, je veux juste honorer les artistes polis, gentils. Mais qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Je comprends rien. Je ne comprends rien, s'il vous plaît. Vous voulez que je fasse quoi? Olimana tosalisana, maman, tokanisa baye bakenda, bawa, tabuleye, chala mwana ye, tabre rosero, esere meneyo, papa wembe, Lutumba ye, Lomo makiati ye, Fonga ye, bon, il y a celle qui petit dans moi, vraiment, je peux chanter pour lui. C'est que mignon. Allô? Allô, ma fille. Ya ma fille. Bonne maman kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman apika église. Alors là qui bien té. Tant bazo sengo bongo, yo tindi bongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire amike mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman comment na misunga homme de veillard. Kota ni maman. Oh maman zongo lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi chéni. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Debo nanga Elo Musu Seperi Singayi Misunga homme de veillard Webi ba Webi ke Bana courant so kata Soka sarika manœuvre Pano ya di Tan Bana lumière 24h/24h Et puis connexion internet et vanda Et puis Soki maman ayoki mal à l'aise Ou bien mutu pasi Nzoto déranger Kaka na mutu na place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango ataka Tu sais pourquoi Homme de veillard Misunga Eza na kata clinique Misunga. Donc, ce petit mot, on a regretté. Ah, vous juste bien, vous allez ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Et monani na misute. Et monani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Bon liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana do pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis les bâtiments sonna. Babe. La série continue toujours avec Ngiama Makanda, tozali na ba extrait ebele oyo toyaki vraiment komemela bino le meilleur ya star na biso congolais na eloko kitoko asali pe tomemi yango pe mpona kopesa le meilleur na bino bozalaka boni na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo na kati ya baye bakenda sango oyo nalobaka na bino ke na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo tozali na batranche ebele sportive culturelle, politique et puis comédie pour nous repérer Sabino toujours le meilleur. Oya kolaki Sabino qui na kata chaîne oyo nyonso ezali toujours en mouvement. Alors ba stress sur quoi etikali pour nous relancer ya kolaki Sabino ke ya Noël Ranson nini asalaki pe na parcours na na ba jour oyo azali koleka na kati ya mikili ya poto. Mais sans plus tarder topesi son bote na honorable Jean-Paul Senda. Jean-Paul Senda Otobengi Jean-Paul Kalonji Senda Belmondo. Na mosala kitoko azali kosala na kata chaîne oyo Ediba TV. Financièrement et puis matériellement, Jean-Paul Senda a la décimate à l'objet 2028. Beaucoup de monde encore a postulé que le maire est Kozala. Pourquoi Batoubabé Naki honorable Jean-Paul Senda? Beaucoup découvrir le monde avec les alikoya na katia. Ediba TV, moi Mboka Congo. Oui, Kambamina, humble serviteur, Monganga spirituel. Toi, qu'on ça peut m'boter na kati na Paris, auto beau sanité, que tu bozunga na lubango, na bana ya Jobek, au bazali pe ko sala honneur toujours
ya Ediba TV. Totanga ki bana Jobek, to bozana ki mwana moko ya Jobek na kombo ya Serge Kieta. Serge Kieta azali moko pe ya pilier o na kati ya chaîne oyo, o azali kopesa toujours le meilleur na kati ya chaîne oyo. Na mosala kitoko azali kosala financièrement et puis ba conseil ko matisa eloko pote ekende musika. Na bana Paris tozongi na lombango na moko oyo atikalaki o basalaki lokumu ya Ediba TV pe bakendaki kozala et mokolo yango na concert ya Giama Makanda Dadi Nitu ya ba 15, Nitu ya ba Larios, Nitu ya ba Pasteur Jérémy Nitu Dora. Topesi bino bambote mingi na mosala kitoko bozali kosala na kata chaîne oyo Ediba TV oyo ekambami na humble serviteur Munganga spirituel. Alors botala ba extrait oyo etikalaki ya Giama Makanda na oyo tozwaki na mokolo le 18 pour nous passer dans le meilleur na kati ya chaîne oyo pour nous kolakisa bino ki Ediba TV et là l'été ezali partout. On doit défendre les soldats. Chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo et kambami na humble serviteur na katia tranche émission to bengaka baye bakenda sango botali pe bomoni Giama Makanda awa ezali na mo chaîne na polémique te to yambaka na biso ba artiste tout to pesaka pe message ba artiste musicien nyonso chrétienne et puis musique o babengaka toujours desala ko benga musique profane tozali wana pour na servir bino na ba conseil pe na ko pesa bino d'information oyo publicitaire et artiste nyonso ko contacter biso na numéro oyo ezalaka toujours affiché wana tokozala prêt pour na ko pesa bino d'information pe kolakisa public musala oyo bino boko apporter pour le peuple congolais ya diaspora oyo azana kati ya mboka pour asepela bomoni le maire ya Giama Makanda Noël kulutu na biso en tout cas Zambe azala nayo abatela yo na mosala kitoko sali na kati ya le 18 octobre 2025 na kati ya Adidas Arena. Bandeko tomonani mokolo ya lobi soki Yesu Masiya azongi te. En tout cas, je vous aime beaucoup. Tolobi kaka. Bye bye. Dans les Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. $7
asimba yango te ongele batisi dollar nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakoloka makambo nyonso awa te mais nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alibeti me babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esamona mwasena mosala lelo nazobénéficie na bagrâce ebele lelo na kokoka motuka na kokotambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala na nga te Consolation ya